Voilà, bah, l'émission na biso to pesi bino mbote nangi bino bolingaka to sepelaka na bino mingi vraiment ya solo mingi boloba kike ya solo émission na biso pe to ko luka artiste Koffi Olomide ya solo nangi biso to yokela bino nangi to sepelaka na bino to lingaka bino to sala ki effort to sepeli mingi parce que ayambi biso na kimanya surtout lelo to solana ye na kimanya so ya solo nangi bolanda biso na émission na biso ezali émission ya politique ité polémique ité kasi to lobela makambo etali bonzambe spiritualité histoire pe culture na biso africain biso batumindo kasi lelo toye liboso ya Koffi Olomide batumingi bakokama bakolobaki ya solo ezali émission etali ke ba makambo ya nzambe mais ndenge ni lelo bokomi okende kozwa bato balobaki ya solo ba musicien ya mokili kasi lelo tozo ko confirmer bino mokili sala mutute musicien ya mokili azala kate bato nyonso bazali bato ya nzambe ya ngwana biso na ba recherche na biso to salaka bolandaka to yambaka bato ya ndenge na ndenge ozala musicien ozala sportif ozala mutu ya ndenge na ndenge même basali ya nzambe na plateau na biso to yambaka pote ba vérité ya koyeba histoire na biso culture na biso lelo tozali liboso ya Koffi Olomide bato baza kolanda biso mingi bakokamwa kasi liboso biso tokopesa ye mbote po bomona ye sima nango tokotuna ye mituna oyo bino bolingaka totuna c'est vrai Koffi Olomide mbote mingi balandi mission na biso bapesi yo mbote mingi biso pe topesi yo mbote mingi ndeko journaliste mbote pe mingi na balandi yo bazotala chaîne Ratel Kin vraiment et puis na pesi bino quand même merci na likanisi bozwaki ya okutana na ngai banda chaîne wana esalama na mituna pourquoi biso baoyo toza na droit to legate na sepeli vraiment ndenge boye paranga lelo non ya solo mutu nso na droit ko leka na chaîne na biso surtout na bato bino kozali bapandisango boyembaka bolobaka makambo ya ndenge na ndenge kasi biso lelo soki toye awa toye pona makambo bino boyembaka mais na makambo bino boyembaka biso pe tolandaka basambeli nzambe pe bayambaka na ko kopesa un exemple ba note belé ba nzemo na bino pe ba phrase belé oyembaka ezali makambo ya spiritualité bato belé o balandaki basala ki banquette même ba fanatique na bino pe o basepela na bino na Paris même na Kisasa ba mitunaka pourquoi Koffi ayembaka pe makambo ya nzambe pourquoi Koffi alobela pe makambo la personne de Simon Kimbangu mais toyeba kateti na nongo za kanini na koyeba ke na ebité na landaki nzembo na yo moko ozo koyeba ko lobike soki makambo so zali ko comprendre te senga pa ya Simon Kimbangu a révélé yo ezali spiritualité na ebité Koffi Olomide déplaçon lo likolobani ndega yo ko comprendre wana moni ba Simon Kimbangu bali alors la chance Congo ezwa ali motive na mianza mais il faut toujours ko se référer na bato ndenge wana za grand esprit aza sorte ya lumière moko boye pona mboka na biso donc na éviter ce na go expliquer collègue wana mais moto tout na c'est temps on a le boye à comprendre quoi donc il faut que se référer toujours na la légende de ba Simon Kimbangu na baza mingi te na Congo donc les apinane na lobaki chance au tozwa que tous ala ba compatriotes na donc voilà tout ce que je peux dire. Voilà donc pour nous Simon Kimbangu azali chance pour nabiso ba congolais lumière pe mobix nabiso ningi batebele balobaka ya solo me mingi pe balandaka tango ba balobaka na ibite histoire mboka nabiso batebele babungisi yango kasi bino na banzemo na bino boyembaka bozali kopesa ba message belé ndenge pe ba yembi muso ba mboka mususu pe ba pesa ba histoire ba mboka na bango mais biso lelo na Congo biso ba tumindu histoire na biso za lokola oublier cela veut dire to tangi na ba classe mingi pe ba yembi mais to zali ko tanga toujours ba histoire ba Napoléon Bonaparte ba Jeanne d'Arc alors que biso pe na kata mboka na biso to na histoire na culture na biso lokola ba mama Kimpavita ba Simon Kimbangu ba André Machwa na ngamba Brazzaville mais souvent to mona na banzemo na bino to na ba artiste na biso on dirait bo ignoraka eloko na éviter za la kadi à quoi mutu na ndenge na ye asalaka bon ngai naningaka te kolakisa parti pris même sur le plan religieux même sur le plan politique même sur le plan sportif naningaka kozala toujours na katikati ya mboka nazala mosaleli ya bato nyonso tu naninga kolakisa tendance na ngai te sur quelques plans que ce soit en tout cas na préféra kofonctionner ndenge wana mais baninga mosusu wana otuna bango mon homme dans la salle mais pour nous toujours au milieu du village et dans l'accepté que nous pro boyer contre boyer tout ça non tulanda kinzemo na ope moko lobike Simon Kimbangu kutu bandima ete bonga Koffi Olomide ndende bokondima ngai na ebite okama parce que ndenge te ba phrase wana parce que tolanda kayo batebele pe balanda ba phrase na yo doto mono la lobaka na phrase moke Simon Kimbangu kutu bandima ete bonga Koffi Olomide ndende bakondima ngai eliko lobani commentaire au sala exacté c'est-à-dire ngana mutu mona ngo toujours Koffi boye bato belé ba telemela toujours ngai on a le réflexion là mais ba mission peut ba na ba profession religieuse na bango donc sur le fond na bango il y a pas de problème ba musicien ba sambelaka bien entendu
parce que bato mingi balobaki ba misi basambelaka te succès oyo Koffi Olomide aza nango ezali succès ezali anormal te nayebi te lelo koconfirme bato ndenge nini parce que soki oza na succès na kati ya mboka oyo wana ezali baesprit faible mpe motema mabe c'est-à-dire musique ezali mosala ya moto bayekola yango na yina école bayekola musique ezalaka mpe don nzambe atiaka na makila ya moto alors kokansela toujours moto azosala mosala na ye po alesa bana na ye po vivre de son métier kokansela makambo mabe eza motema mabe ezali kozala esprit moko faible esprit moko borné c'est regrettable mais il n'y a pas de saut métier il n'y a que de sautes gens ndenge bato balobaka non posala succès poza na kisi eza lokuta na yebi so koyesa ba téléspectateur nini soki kisi ezalaka nde bato tu baa na succès ndenge moko voilà et puis soki kisi ezalaka nde banganga mingi baba musicien bango moko bango pe bayemba voilà po bazo succès so ayebi ndenge basala succès tala vie ya nganga tala vie ya ba leader ya musique ya Congo lelo oyo tozokonza lelo banganga je sais pas ndenge tout le monde a ba théâtre tout ça bon apparemment je sais pas nganga qui s'est raté na musique ezali nde mayele na musala eloko ozozanga mingi lelo na monde na biso déficit ya mayele na paresse goigoi bato bakomaka se contenter tozolia te sauvenga to musala vraiment ezala te quoi donc il faut qu'on pese na musala puis yango ezali mama yali papa et puis mayele sens d'organisation donc il faut ça mais tout le monde surtout landi les gens na bino ba artiste na biso belé so oza na succès olobaka non qui c'est ezala te olobaka c'est vrai na osala succès na musala na ngai mais mingi ba ozala soki succès ezali te abongwani tanga abongwani témoignage na bango ezala kavala na simba ki banguma na sala ki boye yango na longe kuna lelo na ye na Yesu mais lelo vraiment mutu lokola Koffi Olomide na succès aza na ngolo bateke non na bongwani mais bato na so ba bongwani ba témoignage ki na simba ki bloko boye mais bato ba bongwana wana baza combien peut-être 3 4 5 sur soki 500 000 musiciens congolais à toute règle, il y a une exception. Exception, ça bateau, soit disait, baza combien parmi bateaux, il va aussi ça normal. Effectivement, il y a des gens qui battu, peut-être. On est allé bisouter, bisous de ça, on s'en a bisouté. Ceux qui ont qui s'est battu tout baba, mon pas, Koffi, JB. Voilà, nous ça, on s'en a malé, mais on a vedette à nerf, puis il y a comme un grand leader. Comme on a un étranger. C'est trop facile. C'est ça, il y a des bisous tout bas, il la télévision, public père a des mots. Donc, la TV pour le place à répéter. Alors, le baraté qui n'a pas été qui n'a pas été répétition. Ceux qui se zalaki. Alors, nous avons. Surtout comme on plus occupé dans quelque part dans ton quartier, dans le monde. Et pas dans le si vous bimaka kaya pas dans la tête. Surtout batoko ba bisobo. Nzali ngana ko leka e bomba. Mutoko langa Koffi. Nzali vraiment accès na ko kenda. Secret na ngoye banati. Donc Koffi azana kisité ensemble là. Si kisi na ko na nzambe. Nzambe. Kisi na ko na mosala. Kisi na ko na effort. Kisi na ko na mayele. Voilà. Mais na yebi ke na effort osali na ibandeli oyembaka ke Koffi azali leki ya Yesu. C'est vrai que baté belé balobaka bazape baleki ya Yesu. Mais yo déclarant déjà avant que Koffi azali leki ya Yesu. Mais comment qui na période no balobi ke Koffi bakomi ko benga ye tati wata. Elaksini. Banani ba bano benga nga bon. Balobi ke bazo benga yo tati wata donc on toza na succès. Wana futu na batu wana bazo benga. No yebi appellation. Nga na yebi appellation leki ya Yesu. Leki ya Yesu. Voilà. Moi les babilo lobby. Nga na bano ba chanson religieuse, c'est-à-dire destinée à Dieu avant mode et bimilelo. Na c'est bien vraiment néo parce que chanson on a petit fait na tchatcho di sorcier. Comment ya album on a ya ngwana ko na ba kuku bani donc na mbolo tant na aneni ni wana. Oui to la na yo petit frère Yesu. Wana ba vie pepe kale bali nan. Mode wa monsieur bima lelo boy et ça la route tout. Vague comment lelo boy ke ya oyembela nzambe. Kosolisa musicien normal te pour comme musicien profane. Miriam Makeba chanteuse profane. Non. James Brown chanteuse profane. Non. Chanteur profane. Michael Jackson a chanté. Point. Whitney Houston. Abelom tout aux cas ils allaient mawato, elle est regrettable. Parce que contrôler malobana bangote. Muto sala musana yi. Otangi mo ngana ba banzimo ko